belo aditunga badiba bingile ba diaspora no hinga nai tulwai tuswikanga nai mu maboko tukwata yi mukalenga wetu wa mfumu wetu waditunga mu maboko on peut makasi FARDC azo conquérir toujours ba village ba localité te somona que avancement vers mes alliés après 2 mois 3 mois peut-être wana bisomo so toyebi yonanga toyebi ke eza parti moko ezalaka na bitumba chaque jour et umeli il faut commettre fin na bitumba wana soda na civil batielo mundu kina kingo salaka boy osali na okaka on dirait ezalaki na main noire oyo bandako empêcher bango basala musala malamu mais ndenge bazali kosalela na mikolo oyo ndenge tozoyokela yango tozwali na esengo mpe toza na elieka yake d'ici là avant tokoma 30 jours état de siège eza mabe te mais na eloko nyonso ntango eyaka kote mosusu bakomona neti eza mabe. Mbote Mandeko balandi ya émission Oyo Masolo ya Mboka avec votre humble serviteur Oyo Bo Seperolinga Salakamusa na ye na chaîne Obalobi désormais Bolanda Ezosé William le million de la presse mon ya Babo Tuaye moi na maman Nadine mon papa Claude Dimbambila moté maya Claude la informé na makamzo ko passer partout dans le monde Balobi Ezosé William ayeli bino makambo ya sika alobi akokita sur le terrain ko c'est la bino ba recherche enfin que bino bana mboka bozala informé balobi actualité esengeli to lobele yango to monaki mokonzi mboka asilaki na ko sala asilaki na ko décréter état de siège bana mboka ba kosila na ko pesela koloba ba réaction na bango pona lolenge mokonzi mboka asilaki na ko décréter état de siège ndenge atindi mapinga na biso bakende ko bunda pona mboka eza malamu to eza mabe mboka. Bonjour Ndeko. Bonne santé. Toza malamu nangolu ensemble. OK. Micro ya Congo Mika ekiti vraiment et pas na bino pour les kana ko pesa ba réaction na bino. Comment ki mokonzi mboka asilaki na ko décréter état de siège pona kotina mapinga bakende ko bunda pona ko défendre biso na makambo nyonso ya mabe oyo eza ko passer pe gouvernement oyo ya Félix pe na gouvernement oyo sina koleka différence eza nini différence eza ndenge nini osina na koloba po bande ko nyonso bala li partout dans le monde basila na ko yoka. Merci Ndeko. Nazana esongo makasi ya koloba na micro na yo na yebike zamba la liboso te tolobaka kaka po ezali kambo etali mboka na biso pona oyo etali oyo mokonzi mboka utuko sala ya ko décréter état de siège na partie est ya mboka na biso ezali eloko moko ya ko décourager te soko moni muntu azo décourager yango lobake peut-être akoko sala pe congolais te a décrété état de siège et na eza na cadre ya sengote ya ala mokaka na tongo banda ko décréter état de siège eza bongote a décrété état de siège pour monique mboka ezotambola malamu te surtout na partie est ya mboka na biso na partie est wana biso monso toyebi yonanga toyebi ke eza partie moko ezalaka na bitumba chaque jour et umeli il faut commettre fin na bitumba wana. Donc, pour mettre fin à Bitumbawana, ils allaient concerner un responsable à Mboka Nabiso, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété état de siège de manière à ce que Kocha mettre fin à Bitumba, ezalaka na Mboka Nabiso, bambula na bambula, esilakate. Donc, ils allaient lokomoko ya encourager, pe tozo féliciter ba mampinga na Mboka ya Mboka Nabiso, ba soda Nabiso. Musala bazali ko sala na bayeko tozali koyoka na ba information ezo sala biso esengo makasi po ezali bitumbo eumeli mingi na ko umela na yango e banda ko silate on dirait ezali na main noire ou banda ko empêcher bango basala musala malamu mais ndenge bazali ko salela na mikolo ndenge tozoyokela yango tozali na esengo pe tozana elieka yake d'ici là avant tokoma 30 jours au bapesi bitumba wana esila déjà na oyo etali gouvernement mibale oyo toleka ya papa Ilunkamba na Sama Lukonde Jean-Michel nazali komona différence eza monene pona nini différence eza ke
gouvernement ya Jean-Michel Sama Lukonde ezali gouvernement ya ba warrior talanano ba warrior bato bazana bupikiliki na bolingo ya mboka. En tout cas Lungonya félicitations à son excellence Sama Lukonde Jean-Michel na mosala zali kosala tozana ekilia na elikia que d'ici là makambo bonga social evanda pour toyebi ke azamwa na mboka azosala mosala na ye malamu. Ok, merci. Moi message na monoko mboka et pas bandeko na yo nyonso oyo baza ko désespérer bazali na mboka libanda bazoloba Félix ayosa musala te message na yo fort pour la diaspora ezanini bana betu nenu bonsu baji basomba mu miaba mitumbuke miaba ya kule kule badi bonfumo akulunje ngambe unyindo ambile nongwema lekala ku désespérer tetu baji mujitunga tudi ba sentir tudi bunvwa muji mumukole uji mfumu wetu wajitunga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uji wenze muji mumuinenge muakane mujitunga jetu yeya mujikisha kufile jitalala kuluseka lwa kubuchika lwa jitunga jetu nyimumanyanyi jija jino jivoile jisomba nyijende ya mushinga muinenge nyijisomba bimpa menemena tetu bonsi nyitusanka tutunu lomba nene bonsu badibikala hambe lwa jitunga badiba bigile ba diaspora no hinga nayi tulwaye tuswikanga nayi mu maboku tukwata yi mukalenga wetu wa mfumu wetu wajitunga mu maboku tumutwa impanda ku mikolu bwanyi jitunga jetu ditanta je yakompala. Merci mon mboka pour nous répondre. Vous avez la branchée, vous avez le tambola, tout le tambola sous la réaction, il y a bande comme sous le lengue bako loba. Tu vas quitter mon union sur été tout le tambola, cause ba réaction à mon corps pour na mon mboka ndenga c'est qui n'a décrété état de siège Peto Kolobe ali sous gouvernement oyo actuel pays la gouvernement oyo tiko les différence ezani parce que bana mboka ba ilaki mingi gouvernement gouvernement yango ebimi différence ezani ni na gouvernement tiko leka na gouvernement oyo actuel. Bonjour mon mboka. Bonjour papa nangai. Bonne santé. Non nangolo ensemble tozobika malamu. OK, merci. Toujours le Béalikambo ya le lengi mokonda mboka asengna ko décréter état de siège tant que moi na mboka tant que citoyen pe gouvernement oyo esna ko bima otomoni mokonda mboka na biso so bato ebele ba votaki Félix Antoine Tshisekedi pe na gouvernement oyo ya kala différence ezanini yomoko kokopona okobanda na point nini pe okosusa na point nini ça va na sepeli na motuna Oti kotuna ngai ça va nazo pesa eyano par rapport à mitono zo ozo oti otuna ngai gouvernement et oti oleka na régime ezalaki en place nyonso yalaki ka bizarre donc économie budget donc mam nyonso yalaki ka flou donc tobana ezalaki on dirait neti Sodana civil, batie le mundu qui na kingo salaka boy. Au sali na okaka, mais peuple a se retrouvé. Wana régime passé, oyo eza en place, tozo pesango chance. Par rapport ya ba projet, par rapport ya makamususu bazola ka peuple, tozo pesango chance pour na ko critiquer na ça 100% congolais. Nazo pesango chance basala musala ba satisfait peuple na mambo etali $3 na nyonso mambo olia kotanga bana nyonso yango tozo pesango chance quoi yango mutuna nga na pesi par rapport à la question oti otunanga yango wana bongo pona état de siège au mukuna mboka asengna ko décréter pona yo eza malamu eza mabe eye ko sunga biso bana mboka po insécurité bituma na est ici là. Oui, pour l'angai, nazo féliciter makasi. État de siège au Baolo Bela. Et ça pour n'habituma ya est ici là. Pot et umeli mingi. Ba bazo ko fokuna, baza batu. Baza na ta autant ki sabana te.
bana basala ta otanga te de tout le temps baoyo kaka masasi ndenge zolela matoi tout le temps on a baona avec kifundi na mitu bazokende zamba. Donc cette fois-ci vraiment tout ça pèse vraiment ou des chapeaux na FARDC ya biso armée puissance. Quelque part babando bimisa bango incapable ba ko sala eloko moko te. Par rapport à biso ba congolais ndenge balobaka monguna ya congolais asa congolais ye moko. Peut-être awa azolo ba ke bitumbe sila ye moko asa continuer na bitumbe ezakuna. Mais cette fois-ci ni ne sila kate. Cette fois-ci ekosila. En tout cas, na oyo soyoka na mato na biso par ba journaliste na biso information bazo pesa biso na oyo ezoleka kuna en tout cas zo pesa biso esengo makasi. Cette fois-ci mamunyo surtout ekosila. Na féliciter pe mokonzi mboka par rapport ya makambu oyo ezoleka na S. Yango réponse na ngana mituna yango wana. Merci mon mboka. Totambola tango nyonso pona kozwa bino ba réaction ya bana mboka pona lolenge mokonzi mboka saki na ko décréter état de siège pe gouvernement actuel na gouvernement o esna koleka différence ezanini bana mboka ba pesela ba réaction na bango mbote papa nanga mbote boni santé papa santé za malamu. OK olobi santé eza malamu mboka na biso la République démocratique du Congo mon pays tout le monde na makambo lenge eza ko kende makambo lenge eza ko passer mokonzi mboka asaki na ko décréter état de siège pe gouvernement actuel na gouvernement oyo uti koleka pona yo mwana mboka tant que citoyen tant que moto penza oyo ovant na kati ya mboka na yo ozomona différence eza nini différence eza makasi gouvernement ya Ilunga Lukamba na oya siko ya Sam Lokonde eza différence monene oya siko ko tunana ko babani na travail te mais to monique déjà ba minda déjà ya fruit ya gouvernement déjà bandi Ilunga Lukamba elonga na kolobake gouvernement zaki mabendenge nini to zaki na état ya 100 jours vie abiso bato zaki bien tant kaka gouvernement ye bimaka makamnyo c'est comment qui mabe jusqu'à na jour oyo ya kei yango to laksa ke gouvernement zaki malamu te ya sikoyo na ba ministre o baza na place souci baza na yango na ndenge biso moko population ni tozomonela ndenge bazokende makambo na bango tomoni ke si rezali makasi na gouvernement oyo ekobikisa population gouvernement oyo ya sikoyo ya Sama Lokondo mais par rapport na Ilunga différence monene ezali. OK ce qu'on a décrété le lembro mboka asaki na ko décréter état de siège tant que mwana mboka au trouvant ndenge ni eza mabe eza malamu et ko sunga biso peuple congolais pour bando na biso ya est bazwa kimia bon état de siège eza mabete mais na eloko nyonso tanga yaka côté mususu ba mona mususu ba mona ne eza mabe ba mususu ba mona eza malamu pona ngai état ke congolais na sepeli na état de siège wana ndenge président apesaki yango net bande kuna biso o bazali na este kuna bazala bene sengo yamba makamwana po biso tolelaka nyonso toza musika 2500 km 3500 km zolelaka bato ba kufa kuna est bongo siko état de siège salemeli pona bango baboya yango ou bien bandima yango te pona nini po biso ko baza musika ya 2500 km za na mawana bango bongo bango moko vraiment bato baza sur place bato balelaka bato bakimaka bazomema bana na mikongo bazomema biloko na mutu bongo état de siège yepo et sauver mabele wana mabeni nekozala wana po na ngai na sepe nango makasi po eloko wana pe sengelaki sala mabde pikala bato bakufa to batina bato bakufelaka te mais cette fois-ci balobi ke to sisa hémorragie wana tant basali état de siège eza malamu ne sengo pe makasi FARDC azo conquérir ka toujours ba village ba localité te mona ke avancement vers mes alliés après 2 mois 3 mois peut-être to so makamona te pour sur le terrain to mona ba oyo ba kei pona ko sisa ki ko pesa kimia na mboka to moni ke kimia zo sala ma to mona ngona ba image na ya lukuta te ko mensonge mais ba image ezali to mona ke image yango localité moko boy na est kuna 14 ans banda bakangango mais ba libérango à peine même dans 2 jours ou 3 jours ba libérango osomona keza sengo makasi FARDC azoni atambuma na ndenge sengeli to moni ke vraiment musale zo salam
En tout cas, coup de chapeau pour la présidente de la République pour n'enga sonja qui na état de siège pour qui met écoute na est vraiment ça c'est un makasi. Merci mon Mboka.